du comité et commis parti politique ou bien troisième voie ezali toujours et parti politique ou esalami sikoyo justement ezali ko se positionner d'un côté opposition oyo wapi vu olobi pe ke non na kati ya combat politique na yo ozali ni libéral ni socialiste ni capitaliste. Alors okoki ko éclaircir opinion na côté wana. Merci beaucoup. Omoni troisième voie jamais cause à la meilleure parti politique. Na yaki na Congo l'itnana ezali na normaliser le dialogue politique, les relations politiques na Congo. N'insérer qu'un pays na ngai na ordre où Bamboka monsieur se développe pas. Que ce soit la Chine, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, l'histoire politique et bandage jamais na ba parti politique. L'histoire politique et bandage jamais na ba recrutement politique. L'histoire politique et l'histoire politique et bandage na ba plateforme. Logique en termes de courage qui fait au courage de vanter. Socialisme, mais parti politique qui était, libéralisme, mais parti politique qui était. Mais ça, courant libéral, parti de la droite, parti de la gauche, même la partie centriste. Donc, libéralisme, il faut changer de comme parti politique. Troisième voie, et ça, courant de pensée, en termes de fondation à monde nouveau et meilleur, pour écouter sa paix entre peuples. Et si la troisième voie, et ça, côté à ma fondation, Fumutoto. Ça veut dire, troisième voie comme fondation en termes de courant de pensée. Mais après, troisième voie est votre parti politique autobéi, parti de la nation Congo. Parti de la nation Congo. Ni socialiste, ni libéral, puis sont aujourd'hui alignés dans la troisième opposition pour le troisième pouvoir au Congo. Oh, le dit aux troisième opposition na parti de la nation Congo. Alors, ceux qui ont la troisième, première année, ni deuxième année. Bon, première opposition est l'opposition de l'État face à la République, et pardon, au colonialisme. C'est-à-dire, opposition au Lumumba na baninga na basalaki pour babudnisa ba Belge enfin que bazwa indépendance, ça veut dire décolonisation avec un État géré par les Congolais eux-mêmes. Première opposition, c'est l'opposition de l'État contre l'occupation ou la domination étrangère belge. Natangi bato bazaki ba figure de Prunango. C'est la première génération politique. C'est la première voie de l'élite au Congo. Deuxième opposition, Zali, Nassima Lumumba na Zenge les autres pour gagner la Belge Bakei, mais néocolonialisme et Kokota na ba dictateur. Allez. Deuxième opposition après 1982, Komata, d'abord Ibandaki un peu avant, mais date la plus historique en Wana, Tshisekedi et ses amis, Bayeko Bundisa, dictature ya Mobutu pour que tu obtenir la République. Deuxième opposition, c'est le combat de la République contre ses ennemis. Ça veut dire dictature ya Mobu, ya Kasavubu d'abord, parce qu'il faut battre Kasavubu passe à la dictature. Il faut battre découvrir l'histoire parce qu'il a annihilé le Parlement élu par le peuple à partir d'une commission, on va bien une commission à la bourse. C'est qu'il y a un dictateur. Et là, on va trouver bagaté. Deuxième dictateur, Ezali Mobutu. Troisième dictateur, Ezali Mouzé. Quatrième dictateur, Ezali Joseph Kabila. Batonio Soana Moutou, Azouaki pouvoir et pas peuple azate. Même quand ça vous Azouaki pouvoir et pas peuple, parce que hier, Azouaki majoritaire était dans le Parlement. Ce qui nous appelle ça pas, c'était jamais il y a eu président de la République. Conséquence, il a annulé le Parlement où Azouaki est dans le peuple et puis a remplacé en la commission. Mobutu la même chose, Azouaki pouvoir et pas peuple. Mouzé la même chose, Azouaki pouvoir et pas peuple. Joseph la même chose, Azouaki pouvoir et pas peuple. Cette opposition continue jusqu'à notre naissance. Troisième opposition maintenant, c'est l'opposition de la nation contre ses ennemis. Nation a 4 ennemis, tangu ngana ye, ngana baninga na ngai. Ennemi ya liboso za tribalisme, monoko ya mboka bizaleli ya mboka na kati ya libota mobimba. Bokoki jamais kozala na libota, mais na kati ya libota wana bokabola, ngai mongo, ngai muluba, ngai mutetela. Deuxième ennemi de la nation, ezali régionalisme. Bokabola, biteni, toba subdivision géopolitique administrative, o mdela sali, boko misango, bobino, pobo bundisa, bobiso. Deba kati bamboka, bataba Congo baini, batakasai, batakasai, baini, batakatanga, baini, batakasai. Troisième opposition zali mal gouvernance. Mibeko yamboka, parlement yamboka, ezala dominé par institution moko, et puis, mutu muso za kalikola mibeko, mutu musu na sa mibeko.
constitution ezalaka révisé likolo ya mutu moko. Gouvernement bangaka parlement te, parlement bangaka gouvernement te, et puis cours et tribunaux les autres pouvoirs babangaka bango te. Bokambi mabe. Soki toza na économie nationale, bana mboka nyonso il faut ba bénéficier. Soki toza na route nationale, bana nation il faut pas bénéficier. Même les étrangers baye kovanda pa na biso. Même les étrangers ba changer nationalité, ba kozala presque na même privilège que biso ba toza ba kolomboka to ba mboka liboso. Quatrième ennemi ya nation ezali domination étrangère. Toleleli ki ba Belge, toleleli ba Rwandais, toleleli Brazzaville, toleleli ba Angolais, biso tolelaka kaka bendie bango wana bazonyo kola biso baza koboma biso. Donc, pour que tu ériges une nation, afin que tu aies la langue nationale, tu aies la culture nationale, tu aies l'économie nationale, tu aies la partie nationale, tu aies la nyonso ya ekolo, esenge to bundisa, makolomi ne yuana e bundaka contre l'idée de la nation. Parce que si on est à Paris, et si tu es là, la place de la nation est la place de la République dans l'État français. Biso état ezwami na difficulté, république esalemi na difficulté, nation ezate. Voilà pourquoi biso todi kobundisa. Contrairement na bakan opposition majorité, nous disons que le problème n'est pas l'opposition entre les camps, selon lesquels bato a pouvoir bazali mabe, bato opposition baza malam, bato opposition baza mabe, bato pouvoir baza malam te. Nous avons un problème des antivaleurs. Nous avons un problème d'organisation. Nous avons un problème d'écriture. Nous avons un problème d'hommes. Comme nous avons un problème d'hommes, d'écriture et d'organisation, mototoko bundisa ezali ba antivaleur. Ba problème wana ezali na kati opposition, ba problème wana ezali na kati ya majorité, ba problème wana ezali na kati ya diaspora, ba problème wana ezali na kati ya société civile. Soki lelo Kabila azozwa privilège ya ko manipuler cour constitutionnel. Privilège ya kosakana mbeko ya mboka. Eza ka faute na ete parce que rapport de force ezate. François Hollande akomeka wana te na France. Ce n'est pas que yé aza faible, non. Akokuta na résistance à tous les niveaux dans l'institution qui a population. Obama akomeka te. Non. Oyo ke Kabila azosala to azolinga sa na Congo lelo, ezo refléter seulement faiblesse et commune na biso nyonso. Batelo azomona ka Kabila ndaza mabe, mbazo bake bazo battre que ceux qui chacun de nous joue son rôle comme il faut dans la diaspora, dans la Kinshasa, dans la province, Kabila n'aurait même pas le songe, même le rêve de faire ça. Voilà l'essence de la troisième opposition. Ok. Olobili, justement, Kabila Azosala Nyoso Oye Alingi. Alors, il y a eu marche Salamati le 26 dernier. Est-ce que la marche wana la partie des nations Congo, Yangope et Zouaki par Nakati ya ba mobilisation wana, parce qu'il y a quand même mobilisation moko qui na sens ya ko empêcher Kabila Asala ou Alingi Asala. Oui et non. Partie de la nation Congo, peut troisième voie, et ça moi différence. En mon troisième voie, en courant de pensée, même nous avons le pouvoir à cause de déclarer notre troisième voie. En mon troisième voie, en courant de pensée, même nous avons la partie de la nation congolaise à cause de déclarer notre troisième voie. Denis Kamba, il y a un pouvoir, à l'écran de la télévision, il y a notre troisième voie. Comme courant de pensée, à libre na okendo pekisayete. Ndeko mususu kindula wa monaki na zole kanaye. Aza deuxième personnalité à troisième voie de courant de pensée, mais Aza n'a côté de la partie de la nation. Donc, tout ça a une différence entre la troisième voie comme courant de pensée, n'a partie de la nation comme un regroupement politique, to famille politique qui a courant. C'est vrai, Batebele bandimi troisième voie, bah, vous allez obliger, to bakolinga ba contre la partie de la troisième voie. Mais comme les courant de pensée, on ne contraint pas les gens Yakoya. Alors, tout le monde va dire que partie de la nation, tout le monde veut participer à la marche, c'était parce qu'il y a d'autres personnes qui sont membres, il y a troisième voie, mais qui n'a nous va traîner, continuer na kati ya partie de la nation, parce que partie de la nation, il y a bimawa, avant na na poto kuna. Et jusque là, tout ça, qu'on ça la poto, ça la sortie officielle nango, ce qui, makoki et zouamine, tout ça, comme il bongisa. Tu participes à qui, parce que tu mobilises à qui, à travers les médias, et la diaspora, et la Kinshasa, la province, que, et c'est na marche wana. Tu participes à qui pour ba membre belé à troisième voie bakendeki. Tu participes à qui pour être ba membre à partir de la nation Congo bakendeki.
mais tu participes à quitter parce que tu peux ça qui ordre était obligatoire que mouton tikalate tu peux tout ça qui a monté pour moi ça n'a jamais récupération politicienne na ba succès baninga na ça n'a jamais contestation na bolama baninga ce qui n'a tellement les locaux je suppose qu'à mon niveau les amabe alors au moins qui na mobilisation qui batwa que na marche mais ngana kende quitter pour nani mutu na mutu il faut jouer rôle ba ko lo ba ki yo ta collabo pour que ite tala ka marche mobiliser ba tout ça de toute façon collaborateur moi na kanisi que même bato ba banai ko appliquer yango na ngai basi ba lembi déjà mutu te aza normal na Congo akobenga souffle mutu to collabo non je suis en train de démontrer hostilité na régime oyo je suis en train de combattre anti-valeurs mais seulement na combattre na anti-valeurs dans l'opposition dans la majorité alors pourquoi na kende quitter que na boye za mabe non eza malamu ndenge eleki na oyo koya na kokende na oyo mususu koya na kokende mais je préfère na ya kosala ba alliance plus pembeni ya masolo yango ndenge tozokende et je préfère que tu travailler avec la même vision avec la même finalité mais la démarche est différente mutu na mutu ajue role na yo mutu wana bakolo bake yo ozozela sikoyo bamuninga basala baboma nzoko po yo oya olia baninga nga nazozela bango te parce que na Kinshasa soki totangi bapoliticien eboni balekaka na télévision chaque jour mpona komobiliser population bapoliticien eboni bakei province mpona komobiliser population bapoliticien eboni baye na diaspora mpona komobiliser population bakozanga kotanga ngai te nalobi te que je suis le premier ou je suis le dernier mais au moins je suis parmi bao wana basala mosala wana mpona kozela mosala ya moto mpona ya kojuire nango ndenge nini de toute façon principe na biso ali que le Congo gagne avec Usanu atanga na sali musala te ke bandeko musu basali ke Congo bénéficier et ça kaka nga na sali parce que asali na compte na ye mais eza pour na bénéfice commun problème ya liboso problème ami balé quoi différence ali entre nga na ba opposant mususu 80% ba opposant ba marcha ki lobby baza de près ou de loin bato ba participer na ba régime détruisant mboka ça il faut to yebango 80% bato na pouvoir lelo bazali généralement bato pe bapartisaki na barégime ya liboso pe bazalaki lobi na baopposition alors esengeli sikoyo mutu na mutu ajue role na ye nde nalobaka bandeko oyo bamarché ebele batongaki régime oyo toza nango sikoyo ebele bazalaki bato ya kabila ebele bafutamaki na mbongo ya kabila ebele batongaki ndako na mbongo ya kabila ebele ntango biso ozotelemela kabila bango bazali kobetela ye maboko maintenant ke baye kocomprendre ke eza mabe c'est que se convertir na makambo biso toteyaki alors bango bafuta nano nyongo na bango ya kolongola mabe bango yatiaki na mboka soki bango basilisi kokitisa régime bango babatisaki nde biso na bango toye kosangana je comprends que c'est cette logique là nde ngai eza koanime ngai ils font bien du boulot mais boulot bango bazokelisa kosala bien bazofuta nde banyongo na bango parce que tangela ngai 80% 60% baopposant aza kuna na koyebisa ke oyo wana komo opposant lelo na 2007 ezalaki na régime oyo wana komo opposant lelo na 2006 ezalaki na régime oyo wana komo opposant lelo na 2010 ezalaki na régime oyo wana komo opposant lelo ya pas un mois ya pas une année akomi na régime baboma eloko bango baprésentaki eza malamu donc c'est vraiment je les encourage à faire mieux le travail de destruction d'un mauvais hôtel qu'ils avaient érigé na mboka. Ouais, mais pour moto justement en parlant na ba opposition biso awa ngai awa nazoka bato bazopesa reproche na yo que yo eza lokola bapesi yo mwa kaniaka mwa quelque chose na TV 50 po yo lekaka kuna okende kodétruire bandeko nyonso oyo bazali koprononcer mpona opposition. Ça veut dire notamment G16, Katumbi ou Front Citoyen que yo au komi ko jouer rôle wana ya ko détruire bango olobi boni yo na lingaki avana répondre na question wana na s'équipe là omoni toza na kati ya paradigme ya liberté d'expression mutu na mutu aza libre pa komisa yango libertinage omoni yo mokolobi balobi bapesi ngambongo c'est que imprécision ezali banani balobi banani bapesi ngambongo mpona sala mosala nini ndeko Soleil Mokonzo ayaki na conférence ya panafricaniste na Paris
akaisi na definisa ki bakombo na ngai yo tofilimaki mfumu ntoto basanga nkumu njei. À partir du moment où tu as comprendre que je réponds au nom de mfumu ntoto basanga nkumu njei, et mfumu ntoto elimu ya mboka nkolo mboka elimu ya mabele kolo eloko basanga motatoli molobeli epi njei mutu o ayebi nzoto na ye elimu na ye pe akoki kokakola yango ta kobebisa yango te. Soki bato bayebi valere ya kombo ya bato kombo ya misho ya bato bakoloba eloko wana te, me baza libre koloba parce que nga narevaka te un jour bakongolais nyonso bandima ngai, me narevaka un jour bato conscient bandima mosala na sali ata bandimo ya ngai te kasi basala mosala ekosikola mboka na ngai Afrique na ngai na monde na ngai. Eloko ya liboso. Eloko ya mibale, baopposant oyo bazomarche baza kosala mosala malamu, me ntango toparticipe na conférence panafricaniste na Paris yo okanisi ke solution ezali komarche? Non, komarche ezali malamu pour l'alternance, mais solution ezali na Congo na Afrique eza alternance te, solution ezali alternative. Bandeko bazomarche wana bakretien baza wana, bandeko bazomarche wana bamisima baza wana, bandeko bazomarche wana badémocrate baza wana, bandeko bazomarche wana bazokanisa problème eza Kabila. Mais problème eza Kabila te, Kabila n'est que la conséquence d'un problème qui existe. Nous sommes sur une occupation spirituelle, une occupation intellectuelle, une occupation structurelle ou politique. Bobiso eza te. Même soki Kabila longwelelo, tant que nzela na biso moko emonani te, ndeko solo yebisanga tosala nini? Tolobaki problème eza mundele akenda, problème ezali kaka. Tolobaki problème eza Mobutu akenda, problème eza kaka. Tolobaki problème eza Muze akenda, problème eza kaka. Lelo problème eza Kabila kokende, problème eza kaka. Donc le problème est au-delà de Kabila. Tous les régimes ils n'ont été utilisés que comme marionnettes par les gens autres qui nous dominent que nous ne connaissons pas. Or, comment nangana yozali, nanzila bobiso toyeba, nane tindaka bato wana po babebisa mboka na biso. Eloko nini basali la rapport, mbako kakukoma na konyoko na biso, na bomengo na biso moko. Nous essayons total la révolution spirituelle, révolution intellectuelle, na révolution structurelle ou politique, et si kama mali kambwe bandi, totala bonzambe mosusu, totala bomoto mosusu, totala boyeb mosusu, totala bonkumu na ndenge ya bobiso. Mosala nazo sala wana. Ndenge nini bango bakosomba ngai, alors que nga nazo bundisa bango te, nga nazo bundisa penda Kabila te. Nazo bundisa na nazo tinda Kabila. Ah, na sanso wana balabi oyo lobi ozo bundisa oyo azo tinda Kabila même ba art moko pe ba solo ba pe ke yo ozalaka lokola ngembo. Ozali côté nyonso kuna boye baya boye bakuti yo baya aba bakuti yo et puis batu mususu oyo bazali considéré na ba congolais sikutu oyo alibanda comme que bazaba ennemi ya mboka tout ça yo art moko okenda kosolola na bango osalaka na bango otambolaka na bango tout ça abi alubi mais pour mutu azali ngembo be azali nani na koloba boye na lobi boye omoni tango nazolo bazobundisa Kabila te, il faut que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que Kabila n'est que la suite d'un problème. Ça veut dire quoi? Nazo bundisa d'abord inconscience ya Congolais yemoko. Yango ndezo tinda Kabila asala biloko wana. Parce que si les Congolais étaient conscients na diaspora, na Kinshasa pe na province, que Congo eza royaume te, Congo eza empire te, que pensée ni que cause la te, Cour constitutionnelle alingaki asakana te ti kolobake Kabila kozala wana soki ba élection mso eza te. Il n'aurait pas ce temps-là. Tala mutu nazo bundisa. Inconscience, ignorance ya peuple congolais. Mutu nazo bundisa yewana. Po yende azo pesa Kabila force azala wana. Mutu nazo bundisa zali nini? Pona nini tondima bonzambe ya baninga, bomoto ya baninga, bonkumu ya baninga, me yango ne yaki kokolonize biso. Naza kobundisa bakoko oyo bazalaki distrait pona nini batikaki monguna akota na mboka na biso angazame pa na biso. Bango bakoko wana tango bakwei bandimi aventure coloniale esali néocolonialisme esali ba dictateur, ça veut dire Mobutu, Kasavubu, Kabila père, Kabila fils. Il y a une cause. Nana zoni na tokundo la cause wana de kanga kwei
esiri nazobundisa lisusu nani nazobundisa tribalisme nazobundisa regionalisme nazobundisa mal gouvernance sali ke soki congolais yeba komo futa ya komo lia bia bibo lokola nga se retrouver nga na kobunda lisusu te soki tobundisi banguna wana tokweisi bango Kabila ou Mutoto ou un autre dictateur akoki kotelema na mboko oyo te. Voilà là où je suis différent de ces opposants qui restent la contestation mutuelle mais sans savoir que nous avons un problème d'homme, de culture et d'organisation. C'est ça le problème de Kunangai. Mais pourquoi tu kotolola na bango eza po tirer nini na kati wana? Kosangana na bango par exemple. Kotirer nini? Kosangana na bango kosolola na bango eza pona kotirer nini par rapport ya combat oyo ya yo vision oyo ko pesanga. Mais c'est ça le problème, kosangana na bango eza pour toto gagner combat moko. Ko mobiliser bato ponta musala bazo sala eza malamu, eza ka po balongola mabo bango moko ba chaki. Bafuta nyongo na bango attenance esalema. Mais attenance ata esalemi lelo. Idéologie eza moko te. Courant de pensée yebanité, vision d'été yebanité. Lelo peuple aboyi Kabila te. Faut bato comprendre. Peuple aboyi Kabila te aboyi ne mabe ya Kabila. Peuple andimi opposition te mais andimi alandi opposition ne parce que opposition do telemela mabe ya Kabila. Et lingo loso Kabila longwe lelo, Tshisekedi amati, Soleil amati, Fumutoto ala. Soki demo ekoki peuple a trouver solution te, lolenge peuple inaki Kabila, lolenge inaki Mobutu, lolenge pako ina Tshisekedi. Il faut que bato comprendre. Ngale siko na oninga ba Congolais ba comprendre to sala bitumba mibale. Bitumba ya kolongola Kabila parce que mandana esili na bitumba ya koyoka na pona komona nzela misala pe mabongisini to kosala pour que lobby peuple se retrouver. Mais ba opposant bango bazo suka kaka to boy Kabila. Loi toza d'accord na bango parce que ngape na boy Kabila nganzama na pouvoir. Mais ngana bango pe toza banguna parce que bango pe babomaki lobby, bango pe babenseki lobby, mais bango bazo boya ko aborder les vraies questions de notre avenir. Nazo comme un livre pour présenter un système éducatif et à libération. C'est-à-dire que là ici des choses à faire, système éducatif pour les gens à Inikini, mais yes, il faut échanger. Est-ce que ce qu'on oppose à mon cas que non, pour que Mboke Beba, il faut le sambo à l'okute kota. Pour que Mboke Beba, il faut classe à l'okute zala. Pour que Mboke Beba, il faut système politique importé zala. Pour que Mboke Beba, il faut famille démissionner. Oh, lelo, ngana sali école des enfants pour la vie, pour que tu éduqué à moins de 10 ans, ti na moins de 25 ans, bana na bobiso na bombo kanakati na bango. Musala na zo sala, ezali musala musuko. Yango wana ndeko senga naza kokokate na lingite musala ngeza la confondi na musala ba opposant. Po ba opposant na ba na régime eboti. Nga eza régime te muteboti nga.